poni nga déjà ba déjà que moi na wana yifo azala nango eza kilote donc yango moni ki naza nango na age naza nango parce que ba pona nga déjà na na mikolo belé baza na famille et belé mais tant ba poni nga c'est nga fona zala wana déjà nango charge te lokolo eza iloko mo ba pona nga mais c'est iloko moko boye mutu bazo pesa yo yango inoko za la charge mais lokolo ke ba pona ka gizwa yango yango no moniki nazo supporter yango parce qu'ils a kotikela ils a pouvoir moko batikela nga ya famille. Ah justement to bien outi na province ya Congo central outi précisément où territoire oyo ozamu mokonzi eza naza na territoire ya Sekebanza donc territoire ya Sekebanza naza na groupement Lutalambeko village na kati ya Kyobo donc eza na kati ya soko komi Kinzao komi outi Sekebanza nde okoti na Lutalambeko donc mais siège nanga eza na Matadi. Mais parfait donc nous avons un mini ceux qui ont un problème dans le village na cause on va parce que ndako na dans le village voilà bandana nkoyebisa biso e banda ki boni yo elenge okota na makambo oyo ya pouvoir ancestral o hérita ki yango na mutu ba tekela ki yango ozwa ki yango ndenge nini ce côté que là c'est trop dire parce que ceux qui ont le côté que là au ça yango bien té ezalaka bien oyo batikeli et ça bien au batikela parce que nga batikela nga yoko tikela ezaka ja biso na famille soki avant mutu akufa so mutanga mutu soki yo exemple nga la kufi batelemisa ka biso na ko telemisa wana mutu na kotiko tikela biso ki ja yo ndengo za boye après mutu oyo kozala wana soit yeso ka limbi soit malade côté moi kolanda ma famille zate yo il faut ozala wana donc batikela ngo bongo tango kokobara kufi ayiko tika nguna noko atali ka munike fox ukaza na malade ya pema fox wana moko sala izasute abiki lokola yo balabaki otika nango nde bapesa nga yango nde siko nazana babaki yo kotika show ane to max yo poani ozana baboti oza peut-être pe na bayaya to bande ko mususu pona nini yo nani aponaki yo mbo bapona nga ja partir koko oyo akufa koko ya liboso azalaki nango dalobaki ja libota ki ngandi boye mwana kozala mwana liboso ya kozwango libota mama ki ngandi yesu ki mwana kozala liboso ya kozwango donc maloba wana bango yango déjà balandaka maloba wana yango déjà bango balandaka bazaja maloba wana titango tozokola bija ke mutu oyo yende fo azana makambo wana ndepe titango na komi na age boye ndepe ta ba pesinga yango babiki yo o s'approcher ndenge za na kola oncle azana moi malade yo il faut ozwa pouvoir oya ko continuer ngo lisuté parce que yo za comme oza jeune okola na makambo mais nazala ba mikolo bazana nga na ba village par-ci par-là ba pena mandefuti awa mais ta ba moni qui capacité on va déjà moi na oya koki ko supporter ki ndoki nyonso ya famille donc ça veut dire que ndengo za nos andoki oui tant le big chef coutumier il faut ça la succès mais na Congo asoki to lobi kindoki ba lobi sorcellerie et na yebi ke na minute batebe na ndako bakamwe ndenge nini mutako ko ndima na miso batu kaza na sorcellerie kaza na kindoki pona yo kindoki za nini ona ngai kindoki ya mutu tozana ba deux sortes ya kindoki tozana kindoki musu ezana pouvoir ancestral mais zo kindoki musu ezaki kindoki baliaka batu ayebi ke aliaka misuni ya batu mais za kindoki musu ezaki nazo kamba famille atako pa ko kamba famille wana nazana ba pouvoir moko na koko sunga pe mutu o azana problème malade songolo soit bataki zo tumisa ye na kokupe ko sunga ye omoni donc o mutu zo lia batu nanga nazo lia batu tout ça différent tout ça nzela moko te ya pumbwa na butu mais ngasko na soki kola nanga na lali na komona ne makambo na butu donc eza différent na mutu oyo akendaka pumbwa na butu alali ya pumbwe nanga na lala kana mona kasiko mambo na butu mais na ndio ça no lia mutu te na nde balia mutu te mais soki tozana problème na village songolo qui te dit que to wela ka village sorti ki lungila entre kiyobo tozo wela mabele moko boye en tout cas mabele wana soki na sengi et pas ya bakoko o batika biso mabele o ya biso soki réellement za biso na sengi en tout cas ko zalate il faut zalate faut kufa il faut na sengi la yo ozate parce que mabele wana eza biso batika nga pona bundela mabele na batu alors ceux qui nazo bundela mabele na batuti to mona ko même ana kini batu babundela mabele na bango et muso mabele na bango ma teka ngo emisuna 6 personnes 7 personnes pour eza biso bon manga ni part donc tant mabele na nga eza il faut na bundela mabele na famille tabatenga na fona bundela nyonso ceux qui ont quelque chose fona sunga famille fona sunga libota fona sunga bato village wana alors tant nazo sunga te e kozala mabe donc naza wana poke ceux qui mutanga bundisa biso nga
on a commettre yo pozo ngana sama belé. Il arrive des fois où bozaka la posa ya ba sacrifice. Bon, ngana libota na biso sacrifice exactement. Que sacrifice bon, ezana ba kila etanga. Ezana ba coutume mususu, ezana sacrifice. Sacrifice ezali coutume wala ma oui ba biki sacrifice ezali. Mais biso coutume na biso ezana sacrifice te. Tozaka wana pona ko aider ba pona ko sunga bato. Tozana pona ko bimisa pouvoir ancestral lui que yo za mukonzi. Oye pa na biso to wana posa ko pesa pouvoir to télémiso biso que yo ndezana oza sikte kat na oké okozwa te exemple to lobake oké place moko na musala ozo ndima te ke ngafona vanda awa. Les tango zawana que oye pa na biso to ko télémisa on a fox auto sengi na village en tout cas na nzambe o ya sala biso en tout cas vraiment okozwa des pouvoirs okozala des places on a bono lukande o vanda. Alors, rappelez-moi un peu, ils ont un âge au initiative. Beaucoup initié nga makambo na utozwango kala mingité voire ma ba 2011 parce que maman o botanga akufa na 2006 apparemment tango maman akufi place ba télé message à oncle na biso noko ba maman na biso akufi po yeza kana biloko wana ba télé message oncle o ya tikilinga siko makambo. Le côté à maman. Ah, et côté à maman, famille à maman. Yo c'est colonie. Ngana za muyombe ya Sekebanza. Pour ça ba yombe ya tiela, bimba sitaba ngana muyombe suki ya Sekebanza. Voilà. Alors, yipsabiso concrètement ndenge nini na pouvoir oyo lobi ozo détenir ou appeler ce pouvoir ancestral yo ko battre la famille ndenge nini parce que namboko ya bisoa eza pays moko à majorité chrétienne batebele so bazo yo keloko là quand on parle des chefs coutumiers directement mamonara makama mabe chef coutumier to bango o yo kindoki yo eza kindoki mabe te eza kindoki pona ko battre la famille mais comment est-ce possible eloko babengi sorcellerie kindoki et comment pour la but il y a bien pourtant bible bisono sotanga ke pekisi kindoki pourquoi to benga o kindoki o moni ndenge to lobana surtout ba chrétien bazo aka bisonio so aka bandoki bon pona mi bimisa te soit na loba eloko moko ya mabete na loba kaka ngwe to za bandoki po nyonso to kosala coutume tango na ina tsamba na ina makazu na biloko moko boye ba kele na lobi emso na lati ndenge moninga la kola ta boyete na sali biloko bato balata kola ba chafu ba coutumier ba maseke tango yoko mona nga bongo loba ja o biloko ngo sala eza komisiko kinganga o komisiko kindoki mais nzoko eza kindoki te parce que apparemment tant na ko singa na ba cool na na cimetière so na ko singa na kata mboka place ba tika ba pouvoir on ancestral il faut na iloko liboso il faut na bana ko singa pe pa mvange mutulendo faut na ko singa pa nzambe parce que nzambe asali biso bongo ba koko wala ba ko fungula nzela ça dit ndenge nzawana bino ba chef coutumier to bino bandokio pona ko battre la famille boyebi ke likolo anyo so nzambe azali ouais nzambe azali bandoki ne zala bandoki na ba magicien bango nde bayebi ke nzambe azalaka te mais ngai lokola za pouvoir oyo ko battre la famille na yebi ke Dieu existe nzambe azali nzambe ata ye moko sata ye moko bundaka na yebi ke nzambe azali so bino ko bata satana te ngaza muta satana te biso na famille so bata satana te eza ba zala uti panani eza bon pouvoir wana uti pa nzambe ata mystère sata sala uti pa nzambe oyo biso to salaka eza réellement eza kaka ya nzambe to na droit ya nzambe parce na droit ko kende église na ko telema pe biso te ke catholique parce que mona ka chef coutumier za catholique est-ce que yo mona chef coutumier dans l'église te chef coutumier azape chrétien ba ozaka capable tant ozo kota na église ozu kindoki na otike na nzete o koti na église parce que koti na église tant monsieur ko kuma affaibli eloko na ezalaka te ki na tika eloko na ngana ko kende so na posa pe et la pe na bakto ba église catholique mona te misu ba chef coutumier ba kina ba chapeau chef coutumier mais à côté na kepe na quatre églises catholiques dernièrement sur na bembe ya pas wemba na monaki ba chef coutumier bazaki na quatre est-ce que longo ba permettre que longo la eloko na kota na ngote po ba yebi ke za mabete moni tozo la ko ba église catholique ba respectaka coutume ba yebi ke coutume existaka mais na église chrétienne ndenge bazana ba pasteur bango nyonso bazana ba yebi ke toza na coutume ba yebi ke toza na coutume ba yebi ke même famille na ye eza na coutume ce qui problème pesa chef de famille pesa ba vandi pe ba soli en famille mais ce que comme il vous a cher na ye akomoko boya makambo ya coutume ce que ngo bala ba sa eloni bokuluka batsamba bokuluka biloko moyo oyo ba esenga kana libala wana bokosala kaka coutume siko so basala coutume on batika kosala coutume wana parce que za coutume eza bukoko to sala toke bala coutumier yo pasteur kosala kango te tika ngo pozo mona ngo eza kindoki
kindoki eza oyo bango babelelaka na basheke na bango bamagicien na baoyo basala bamagie noire eza différent na biso toza na pouvoir ancestral eza nde kindoki ya famille po soki nalobi ke namemango naloba kindoki te bakoloba kaka azomama lokuta na disfingo naloba kaka ke eza oyo tosalaka eza kindoki. Magie noire, magie rouge, magie soki wana nde ezalaka mabe. Wana nde eza mabe wana libota na biso soki yo oye nango en tout cas okozala te. Donc na bakoko la biso ça permettre que ekota eloko eza permettre ekota na kati ya famille. Donc soki ekoti en tout cas yo ozana sima ozala bien te. Il y a un phénomène où les Kalamboka, surtout mingi na Congo central, au phénomène de Ankodia. Phénomène Ankodia. Banani ba pesa kayango. Eza bino ba chef coutumier ne ba pesa Ankodia, musala nango ezalaka nini? Bon, Kodia ya liboso, Kodia ezalaka boye. Kodia ezalaka te ka sokola yoza chef de famille yo fozana nango. Kodia ezalaka un mususu batikala batala mutu oyo apanga ba kotsanga chef de famille musu na kabakate. Kodia eza pona kosunga bato. Pona bénéfice kosunga libota mobimba pona kosunga bato nyoso ya olelo na tongo na ndako il faut aider bango osunga bango. Alors, tango yozo sunga bango te eza mabe. Ali mususu eza Kodia mususu eza ke eza na famille moko boye bazalaka na ba Kodia na bango. Ba permetaka ko pesa bango bato chance. Okoya epa na ngai lokola ngai. Naza chef coutumier mais vraiment na traitaka lisusu. La guérisseur. Ouais, na traitaka te ba guérisseur wana po guérisseur to ke bo manzete. Na traitaka spirituel ya ndenge ya biso ya ba chef coutumier. Na ndenge to kenda na kuna ko comprendre ngote ce qui ne oye go visiter nga place yo comprendre ke na traitaka na ndenge ni. Vous comprenez? Donc Kodia musu ezaki eza pa na ngai na teka pouvoir moko boye oye na teki le pouvoir. Na pesi yo Kodia wana, Kodia musu ko za la mbongo libende, Kodia musu ko za la sutas kaka to tchaka batas wana, e musu ko za ka tas ba pesi yo. On a faut bomba yango, il faut tiango wapi. Ezala ka te ke ba bisa o kete yo, eza loko moko boye, parce que to mona c'est compliqué makambo pamba. Kodia ezate ba ko pesi yo yango ke faut o bomba ngo muta mona ngo te non. Lokola ba mama musu ko za na ko na biso awa ateka mapa. Atumisa meuble moko kuna. Azana bana batanga niveau université azana ba place bele oya sala ka mater ka mapa pam azwa mbongo wana ati lokola eza mbongo ya bukoko eza eloko moko eza pouvoir ancestral tango azote ko mona ki atekaka akoteka 3 bassin mapa na journée akoteka ba makelema wana Kodia siko ezo bongo mais mususu ba Kodia mususu ya famille mususu eza ndenge nini Kodia wana eza ba mamika yo batia yo musa puta pour voyer so bibenga puta luzingwa pota wana esidaka te bapesa ona suba bapesa yo Kodia na souffrance yango babengi sacrifice ba Kodia wana bango baza sikola kindoki ya mabe ya kolia bato après avoir yo mutu musu alandi na sima soit bamoni ke azanga na bana ko bota te bana no suki oboti kaka mwana fois kendaka omoni dife ça ozo sacrifice bango pona famille wana mutabongo azana mbongo ebele wana kozana mbongo ebele mais ya biso eza kaka yo babengi bonheur ba peso eloko moko boye esalelaka yo bonheur ba peso exemple te kaka na coin oteka biloko moya muke mais ozana biloko ebele ya valeur osungaka famille ozana ndako ya bien olataka pe bien oza pe bien mais mususu ezaka ndenge olataka pantalon wana osuki na pantalon wana vangwa pe Kodia bazombo pe eza bien bazombo côté Angola ouais Kodia bazombo eza bien ndenge Kodia bazombo ezalaka bien parce que bango eza pona kosunga basunganaka soko za na Kodia na ye azana Kodia ya famille na ye soki etikali ke ba ebomaka mutu te liaka mutu te soki kaka ye atikali apesa ngo pa mutu soki ye akufi mutu atiko tikala nango même ye ye bakta akufa ki brusquement ekoya na commerce bono ko sala muke ekokomela yo yo mo na question ye mo ekoya ekoluka yo na ndoto na ba inspiration ko mona ngo bako yebisa ope na tongo la muki kende place boye mai boye kende zo la biso swati mbeli moko eza wana yo ko betango kaka ndoto kaka elie lisusu bako koma ko sutisa ba pongi même là na kiti boye pongi na kiti ba sutukisi yo kende zo place ti tango yo mo yo comprendre que te tika na kende zo soko baza muto ko kima o kina ba église chrétienne ba passer ba samelo ko kende lisusu te obomi yango po ekei il faut olandaka coutume
tant on a dit coutume ça OK na bateau ba sage OK vanza bango ndenge ni tala bondo ça va kende ça là eloko na ndenge ndoto soko sali yango OK omona ngo oye nango ti place otekelaka ba ko lotsa sundo to ça ngo na kati ya place otaka mbongo soki otekima pa tsango na kati ya base wana tango otaka kati ya base ndenge ozoteka ko bate mbongo yokubota na kati ndenge ozoteka mapa ko tambola nuki keza na nguma moko te boko bimisana sanzela ke mbongo ndenge loba makana kulanda wana soki komi bongi ko sasa na makambo na ba pasteur wana soki komi bongo famille na bino eza mabe famille na bino eza ka famille na nguma ko sanza mbongo eza kindoke mabe wana eza kindoke mabe wana eza sorcellerie wana eza kindoki wana eza kindoki parce que ozwi nguma minitso eye et comme go sanza mbongo sangi go sanza mbongo wana oui bato musu bazana biloko na bango ki bazana nguma na bango ya famille eza pona attaque. Alors otolo bango ake o traita kapé o bikisa kapé o salaka ndenge ni na makasa na ba formule comment est-ce que ça les maka oyebi na mona be makina bamboka na bango likolo tango ndo sala ba sa pour bagan 2011 2006 kozonga ne ba chef coutumier mboka na ba yambaki ba pesi ba nini ba posi ya lion ba musu ba pesi ba posi ya mangano eza eloko eza pouvoir ozo comprendre eza eloko moko eza la pouvoir tango oye pa na biso ozana posa na traité tango oye obisi ngende za na place o tala bona zo souffrir oye na ko pesa yo eloko eza déjà permis na famille biloko ngo pe eza déjà et que o soki muto aye ko senga yo muto libanda pesa ba bite oteka pouvoir ya o ya famille za libota ki muto aye pesa ye kenda kende bundu la pouvoir ki déplace ne akovanda soki bat ba bundisa ye akomuna pe akozwa elonga na sens wana na ko senga pa ba ko ki muto aye pa na famille na biso bango bazana don ya makambo te po famille muso bazana don ya makambo na te bazana ngo pété azana posa avant na pouvoir azana posa aza l'exemple président aye na pesi olo singi na pesi na memi na ndenga coutume tina mboka fona kende tina mboka na biso akokota izala ba droit auto sengaka akoko sala na ko yebiseke neza na nzela na biso e banda seke banza ti ekota lutala nzileza ko beba na ko sengo exemple ke tango yosu pouvoir tozana posa nzela bati la biso ngo makadam ezala bien le babi bino pe ba chef coutumier soki autorité aye pona sala musala mo na mboka faut kaka ayel les capabino so l'équipe parabino te après bobani ko bloquer spirituellement nzela batonga nzela te bakaka tout ça oui biso tout ça ba fumu il faut aya ko mona pa na biso ngata za mona muke atana za mona muke président il faut fou comme liboso na ngai yo mo ndongo sana eza pe na ba bi continuation mboka si ba leka pe par yo ba pe sur respect oyo sengel na yo eza ebele muso pe sa respect wana bazé belé muso pe sa respect wana comment est-ce que o bikisaka il faut na senga na bancetre na ngai tango yo oye na village soit toye to solo liboy to solo na physiquement boye kende zana na posa problème makambo déranger en tout cas nazana posa année ou to leka na posela ki na zwa kité en tout cas na comprendre kité makambo mais ngamo na mona ki ba dege na sa pour bagam na ngai comme si na zwa ki na posa en tout cas tout ouvre ma fona za na place ça fait un problème de yaka tokeno tina village na ko permettre ko senga paba donc batu tout ezala kate secret eza secret biso nyonso tozali wana bato mboko toketi na ba cimetière to kende ko sengela to sengi pona nini cimetière oui to senga parce que bango wana batika biso toujours to senga pa la bango to bana ko senga pa nzambe donc ozala na somo ya cimetière te cimetière mutu ya kufi déjà ici à Kei azana sia mabele oza ba cimetière musu bato banga kota ba cimetière mutu ya kufi sia Kei sokoza na pouvoir moko te ya kinoko senga na cimetière ata omoni mutu moko so sa no mabete omoni mutu abimena cimetière et le biloni le côté parce que ngana na za problème te ngana na za na pouvoir boy ata na moni yo kufi le na moni libanda kuna na solisa yo ngana o problème ni pena ko gangi na opozonga si okutana pe na ka oui na kuta pe musu ba kape musu na butu na lali ke kamoko yelinga na butu na bimini bana biso yo keba soki o continuer okozala lisusu te na ebiso keba yo okufi pona makambo na yo okufi pona makambo na biso te koyela nga lisusu te so na gangi bongo esile
Donc bokei okomema muto azana posa eloko bokei kosala neti ba prière ça la siko auto ko ça te ba prière on ozokanza posa on ça ba prière et komi soxeleri ya kindoki bo bata mate to za ni six place to sala to za posa osenga to pese ba coutume avant que tango azo kende sala ba propagande nae ça ko kende sala makambo nae il faut azana nango. Tozo ke na élection on a ba période boye ezana ba candidat belé ba yaka pe ko solliciter bino o sunga e pour gagner élection. Ouais ba yaka ko solliciter biso. Ba yaka ko solliciter biso. Makitu bazaka benga ba yaka soka gagner après abosani. Bango bazaka bongo so a gagner après abosani. Akei azala suna yote. Aketanga onezo ka mbongo ya parlement abosani. Tango ko baka problème moko boya surtout ki numéro o soko bando benga à côté numéro na liste na musoko ya mbauti o tela ya mbaka numéro nkoni. Donc ezana bat musuzo baza ba député lelo oyo ndengo zano yebi ke mutu oyo soka gagner ki eza po biso to sungaki. Baza ebele surtout na biso na ba Congo. Baza ebele. Baza ebele. Musuku tu voir makutu o na territoire na biso azalaka na territoire na biso azalaka aza un grand. Mais bazoko accusé bino ba chef coutumier bokomi ko solder bokonzi ko solder pouvoir politicien akoya tayebiti akopesa bino nini akomemela bino nini bo introniser ye ata musupa yo lobi koko noko et puis epa na yo lignée elandani mais muto azata na lignée ya ba chef coutumier te mais akoya na mboka bo matisi na tipoi akoya na mboka bo latisi ba poso ankoi tout ça bo pesi bo konzi pona ni bo ko solder bo konzi ngo pour place na ebiso faut comprendre tozana babiloko oyo ezaki uniquement il faut to pesa bato libanda soko ye to ko pesa yo honneur mais yo betango ye il faut ofuka ma liboso na biso avant ba mato est-ce que yo mona ka chef coutumier ye ataka mutu na kipoyo wana toujours la saka nzela azotambola no liboso yo batie na kipoyo mais chef coutumier azo liboso la kiso nzela tango yo komi liboso fumu osala nini okiti parce que yebi pouvoir wo eza kati na ngai soko sala ngona balaba te place na lati ba bilama wana en tout cas il faut okita biso ka to do bakaka ke na temps autoza soit ndeka ba temps autoza bazo respecter vraiment ba chef coutumier toko bar na nga noko ba mama na ngai tangu bazo tia Etienne Giteke di premier ministre à l'époque na conférence nationale koko bar na nga azalaka 4e so nazo bosa na te matricule wana ezali numéro wana o à côté là style le ezali nazana ngo il pas dans la conférence azalaka numéro wana tilelo eza na ngai eza na ndako june musuto ko ya mbanga lisusu na kolakisa yango na yebisa ke yango yimo comprendre ke yango nazana document nyonso ya famille azalaka awo bamvelo ba pesa ka bango ye azo bango na conférence ba foto suki kiteke ki bata kiteke di premier ministre on se comprend alors ezate loko moko boyeza ke tozo solide yango mais tango s'approcher biso ozana posa nango toko aider yo na miso ko kangama normalement tango za mokonzi okoza la flouter ya bato belé bazo kota ke ake po aluka makambo libanda ko makila bato etanga bato bakufa non il faut ozana coutume na yo zonga na coutume zo pouvoir ancestral okolia mutute okoma mutute soko moni na pouvoir ancestral ba komo senga yo mutu c'est que e komi problème ya babiloko moko ba magie noire ba magie blanche c'est que komi bongo donc ça on comprendre bien oyo bo pesa ka o autorité mo ya mokonzi mo o bo pesa ezate ko zubo konzina yo ya ki ya pouvoir ancestral au CD mais au pesier quelque chose oyo esengeli o pesa on a pesa mais oya biso na kosimba donc na kuna na kukeneka ko senga na sengi na o eza mutuya o batika ya famille mais o batika wiki oyo pantalon o faut pesa ngo boy pantalon o faut pesa ngo mutu boy yango ne nazo permettre ki la ko pesa en plus que ndé naza boy na sala ka ba art wana eza nini soki na monki ba bomi eza pe nyama moko eza ki art o yango eza kala pouvoir parce que nyama eza ka makasi so na pesa ngo mutu yango fana tse na pouvoir na kozwa poso nyama wana na ko bomba ngo soki na bimisa ki poso nyama mususu c'est ça nini e ba santango yoko ya na epesa yotsu yango ale yango tato pesa ka topsa to tie na kipoi to la kiso ke ozui kibokonzi to tie déjà on a pas comprendre que tato mala kipoi wana comprendre que ozui déjà kibokonzi kende ko sala siko
ce qu'aujourd'hui autorité nakati mboka gouverneur ministre député tout ça ainsi de suite il faut forcément approcher bino pona oui il faut ça la mise au fond parce que ça la mise au kangama ko ça la te passe ba te belé ba bundisa ka bango muto ba te belé avandika mbala moko lobi exemple chef de temto yo longwa mais muso ba bango bazana nzambe ya azo la kasi nzambe massage baza tango bato no bota na mboka wana ba hôpital les akate loko moko te ba botisi simple moto pourquoi pas biso pe tozana mise oya ko fungama ya komona na koko peso pe loko moko o ezangi kati na yo mais na ndenge peke ya kibonzambe parce que na ko senga na ndenge kibonzambe po ni ba pasteur bazali parce que nzamba azali na ko fana ngapena ndako na kipe église na sambe na ndako mais pour l'entendre banando qui est en église après avoir église na sambe na yokiyo na sengi siko panzambe ni bosso da yo pasteur pe na ko fana ngapena ndako na sambe na nga pour na ko fana ndako na sambe na nga c'est tout na sambe que c'est nzambe mais pour l'entendre qui na ba pasteur OK ko sambe na ba pasteur après avoir ko sambe na ba pasteur wale oyoki siko bongo sambe linzambe vana na ndako ndenge pe biso pe makaba bukoko ezali o il faut les capana na biso ba sage te faire comprendre que ezalaka boye pour la pouvoir parce que na déjà mokonzi ki bokonzi on azana ngo makitu président de la république akambaka biso toza bokonzi minene et ba pouvoir o toza nango parce que yende ngeza na mokonzi soka ye liboso na ngai soka ye liboso na signe ya respect ko tala ki mokonzi il faut okoya na sema bile il faut ofukama na nga biso mobutu on pesa ba chef coutume ba valeur makasi o ba no pesa ka bango na ba kane no tambola ngo batu baye bakate ki azwango côté nini to bien bo simba ka mobutu normalement batu ba simba ba chef coutumier batu ba simba mais ce ko ya biso lelo bakoma OK kota ba science moko toujours kaka fo esenga ka makila biso tokota kana sama bele bino bozo kota kana sama bele bozo kota kana sama bele tango okomi na fin ekoma kosenga mabe zala na pouvoir ya mboka na yo ya ancestral ya village na yo ngomona même ba chinois bazaka toujours na coutume na bango ata jouer na bango abukani na mboka abukani exemple za na Europe il faut azonga na Chine justement à Olobi les Kamwa ba joueur Olobi on dirait que même ba footballeur ba prochaka bino pe hein ba prochaka bino ba lo ba Kinshasa to ba au travailler pe match et ça m'a ndeni to okoko na moka ki soko za na problème nango yo ki toza na match biso betama ki fumu tona pour ça to pesa yo nzela to pesa biso nzela en tout cas match to bana organiser na kena bino tina mboka na ngai to ki ko senga na ko senga ezaka ngamo côté il faut battre ba membre de sa famille ba mona ki biloko yo ko pesa e muso ko pesa nga pe loko te ba biloko na ko pesa kuna ngamo organiser ba match na yo mais écoute ça mandenge ni joueur à na terrain azo beta adversaire pas en face nae adversaire en s'entraîner peut très bien pour aboto les balles mais bino boko sale nini po yeso ka komi liboso a poto quelle que soit circonstance atia karabi kasi pouvoir wana tozanango pouvoir ancestral parce que montana ko zala kuna ya na magie mais ngana na bukoko parce que bukoko ngo ile kaka makasi ngasi ko zala bukoko siko oui ngasa na bukoko ya mboka na ngai alors tant ye azawana que ye azana magie ngana azana pouvoir ancestral tant azosenga pa bakoko tala mutu oyo azoyela ngai kibonzame oyo ezakati ya mboka na ngai te qui est beaucoup qu'on a gagné, oh ils ont un mot qu'on a bisoté, ils ont qui m'opaya. En tout cas, vous mettez les ménages match où naza pour ça bango ba pola. Na koloba kama loba ya pamba, na kopesa bino ni mai ni eloko boy kama loba na koloba wana. Ceux qui na lobby qui est 2-0, beaucoup gagner pe 2-0. Mais balobi eloko mo eto le ka wa SPC batumi te pour na léopard tant aux obet éliminatoire ya coupe du monde awa. Balobi ba chef traditionnel bino ba chef coutumier et belé bokanga ki mutema pour na léopard. Biso balobi bongo ya ba Congo obi ke na le spiritualité banda na ba Congo na Congo en réalité spiritualité banda na ba Congo alors so balobi ya ba Congo ba trouva ki biso te lobe o ba sala rassemblement na bango awa ya biso te biso makamona ezalaka te tokanga léopard te tosala makamona te toyebi yango pe te soki ba trouva ka ba chef coutumier butu tango no bengisaka bato no bengisaka tout le monde. Ata oza quelque part transport et ben comme on a chef du territoire ba ko pesa yo mbongo matin na kin
président de la République azana posa na bino na ba Congo tebi mambona ti to yebi makambona ti na yoki ongo pa na yo mais l'équipe na bino moko ya ba Congo ba solliciter bino bosa ela bango bon soki ayiko solliciter ngai franchement nako kende eza problème te soki pe bayaka pe déjà ngamoka na yebi soki bayaka pe déjà ngamoka na yebi Camille te aussi ça mais na yeba est-ce que na ba pouvoir ancestral oyo bozaka nango est-ce que bozaka na capacité ya komona oyo ko yalo ouais tout ça là oui tout le monde a capacité ndena za boy na yebi déjà que ba nasina na to lobeli mutu te na yebi déjà que makambo za nga mutu boya kozwanga mais ya yebi angoti élection pe yango ezoya élection yango ezoya isalini. Est-ce que vous avez nani a robima lobby? Nani a robima lobby? Ah, pour la élection, bon, biso c'est tout le monde qui a biso déjà. Surtout le lobby na plateau, les locaux, quand on a robima boy, les bandes, malamoko makala. Quand on a robima la plateau, mon quand on a robima la plateau boy, de 4 types la police, ça jawana ceux qui y a FARC DC, malamoko makala. Mais il y a ce monde. Mais c'est un monde qui déjà. Voilà. Toko silisa, lilobani nesuka, okokoloba. Bon, le balanga suka ezaka ke conseil na ko pesa na ba autorité na biso ya mboka nyonso o bakamba mboka na biso tozonga na coutume ya mboka na biso batika kokota ba science ba okite de science o ya ba paya tozana posa na yango te conseil nanga yango na kana ko pesa pa na bango soki bazana ba ensemble ka biso ba chef coutume nyonso toza pemeni wana toza biso za bas atanga na tangité le seul za chef coutumier na ça ko yeba ba ko kotanga na assemblée professionnelle na biso na ko sala bon copté on se comprend na ko atanga tangate parce que toza ba stage mais peut-être question est-ce que qui chef coutumier est incompatible na kotanga to kozala moi nazo kenene classe azotanga mazana ba pouvoir mususu pe bazama ba koko na biso kala ba musu batanga te loko koko na biso avant oncle maman na biso koko na musu ayaka wana ayi atanga kate atanga mais ayi baka kokoma atanga kati mais ayi ba commander yango na biso c'est ça coutume eza na vie moko boyinga na yebi vie wana ayebi ata kokoma atata mukete na kotanga te mais ce que koti kama milimo ye wana mala moko kwa okondima tena yo kutotanga ce que ba gradué ce que licencié musoko koma bongo te ça koti milimo na yebi très bien a mutamboka na biso mais atanga ata première primaire te ayebi kutata ban l'école te ayebi ngoti mais ça on le bélo français comme si y attend. Mais ça continue à me limonailler parce que la chef coutume paye pour la mboka na bango. Arnaud Mwanda, merci de nous répondre à ma question. Merci. Et bino bato botali biso, est-ce que bomonique chef coutumier Arnold de Mwanda, est-ce qu'à lobby bo solo, à lobby vérité? Ce qui bondimi qu'à lobby vérité, boye bisabiso ngo ba numéro ezali. Ce qui peut bomonique à kosi, boye bisabiso ngo ba numéro ezali, to kotindele ba message au boko pesa biso. Merci ndenge bolandi biso, to se retrouver na émission mususu ekoya.